Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai bon dimanche bisika nyoso bozwami ba oyo balali tozo souhaiter bino bolota malamu ba oyo basibala muki tozo souhaiter bino bozala malamu mukili ya Nzambe eza ndenge wana Nzambe na sekre na ye bamusu balali bamusu basibala muki bozwa bambote bisika nyoso bozwami tokobeta masolo lobi lelo tozali dimanche 10 janvier 2021 lobi tozali 11 tozana plénière tokosala nini tokoyoka communication ya bureau bakoloba na biso nini ekozala na 10 heures omwe makambo tomona yango so mabunda te ya mabunda nyonso ezalaka nzombo le soir lobi na 10 heures tozana plénière communication ya bureau adoption ya calendrier ya session extraordinaire clôture ya examen ya makambo ya pétition ndeko na biso wana Kester adjoint oyo azalaki kobela lokola ayoki nzoto makasi lobi na bandi tokokweyisa ye soki ngai nazalaka na place na ye nalingaki deja na démissionné olie nakende kuna bakumba nga lokola kimpuka parce que mopepe eza mabe tokosala tokoexaminer na kovoter loi autorisant zone ya libre échange oyo pona ratification nango nde oyo tokosala lobi masolo na député bandeko na ngai tokozwa prof Eugène Banyaku azolobela c'est quoi l'union sacrée. Est-ce que ça parti politique? Est-ce que ça regroupement politique? Est-ce que bakolanda député parce que o abimi na parti politique na ye pour qu'il a perdre mandat tokozwa le prof Eugène Banyaku na élément bandeko na biso ya Top Congo bazwaki Jean Bertrand Ewanga nommé assistant ya informateur masolo na député tokobeta masolo bandeko na ngai débat oyo bimi ya makambu ya libération ya DG ya OVD na DG ya Sokok ba libérer bango sur base de quoi? Qu'est-ce que l'ordonnance ya chef de l'État ekoloba masolo tokobeta je pense que nakopesa bino ba détail naufrage eza na fleuve Congo bandeko na ngai balenere moko ezaki kolongwa kisangani boyoma mpona kokende na territoire ya Basoko bandeko na biso bakufi kuna tokozwa administrateur ya territoire et ministre provincial de l'intérieur oyo akopesa biso mpona lobi makambo administrateur de territoire tokozwa nde administrateur de territoire ya Nganda Jika kuna na province ya Lomami ayebisa biso population zana posa ya nini? Qu'est-ce que la population ya Nganda Jika ba causer? Est-ce que za makambu ya mutu azwi discours lokola mutu alingia zongisa bana Israël na Kana te tozonga Kasai oriental c'est tout ce qu'il y a comme projet de société. Nous allons prendre l'administrateur il y a territoire et Nganda Jika qui va parler. Il y a priorité. Quelles sont les priorités de cette population-là? Masolo na député na simanango bandeko na ngai na okende kotala mama na ngai oyo babelela kingai tokende kotala bango topesa bango mwa muke oyo tokozwa. Mais est-ce que pour ça na ezalaki akena kende kopesa yeloko? Je dis non. Mama wana alobika akena linyina mona ndeko Eliezer. Mama alobaki nini toyoka na Amosi? Ngana lobi boye nazana posa na mona ndeko Eliezer pona zo mona makamne na TV ndenga zo sunga biso handicapé ezana ndenge ya mukete ngai pezani naza Eliezer aza mona muke aza mona ngana boti mais makambo zo sala eza makambo munene na kati ya mboka na biso en tout cas azbimisi biso handicapé na kati ya pasi ngai pe nazo lela ye moya kokoma kune pa na ye ezate otambola ya pasi na ndenge atalaka bona lela kana kolela en tout cas asungi biso handicapé bankasi loba na ye aya otala yo ya ye penza aya awa penza na hospice ya Saint-Pierre aya na mona ye po kotamboleza ya pasi moya kotamboleza te
mibange mpe awa bazolela ye makasi balobi mwa mobali otomona ta ye atambolaka mpe akendaka kotala bato aya mpe awa adresse ya awa ezali Kongolo numéro 100 combien 113 awa epa na biso aya vraiment aya aka na commune ya Kinshasa. Voilà. Eza kosenga kaka te. Et c'est comme elinga mingi. Ezala ba maman, ba papa ya mikolo modèle wana. Ezala bana mike mutu posa na ye kaka amonanga. Boye langa indeko Eliezer. Je ne peux pas priver ça. Et soki tolobi toko kende kutala bangote kaka boye. Faut que ça la quelque chose. Mais le kola moko na belelaki. Ba mususu tokota la bangote. Tokota la pe bango. Masolo. Parce que nous estimons que nyonso tozanango tokotika yango tokuta yango tokotika. O nganya consommer. Mutu ako vanda te boye atiesa ke mobimba loso abandi kolia ye moko akusisa ngote. Kabola na ndeko na yo. Oyo lie nde ya yo. Oyo lati nde ya yo. Mususu pesa pe moninga. Lelo toza dimanche. Lobi na kendaki campus talaka biso tozo tanga. La saki mukolo. Okuti pembeni ya campus wana batu. Awa bazo sambela. Awa bazo sambela. Siko tangu nazo tana na binzami. Le jour que les gens découvriront les secrets de la prière, bakoyeba que la grande prière qui est exaucée, ezaya kokende ba mangenge ngete. Eza koloba langue te, c'est juste à côté. Sala bolamu epande konayo. L'amour ti perce. Ndeko moko alobi nanga ndeko Eliezer tangu na lobi makambo ya kabango. Alobi ndenge rezo sale mawane za parce que ozo filmer ozo la kisabatu te. Kabango d'abord na eba place avant la gata. Nayoka kiaza soki côté en passa, soki côté à terre jaune, je ne sais pas. Soki côté badara ngana ebite. Nana koma kuna te. Ce n'est pas que na kenda kuna na filmer place avant la kayango, hein? Ezane wana. Ezaka kabatu ya mutema mabe. Les gens sans cœur, bazo kanisa ke bangonde bazana pasi koleka. Ok ne koyiba mwana wana eloko nini ngwa malonganga na pesika bangu yake ekoji kwa tire ni. Eza ko sombela osomeli mwana ndenga zochaka mwa linette wana c'est tout parce que je lui avais donné un peu d'argent. Que nous sommes na pesa ki bango mwa mbongo. 2 jours avant ya kenaya ko fêter na bango. Na lobi na bango mutu na mutu akende ko misombela. La fois passée, l'autre fois, na kendaka na bangonga moko. Ba Giovanni, ba Olivier, ba Dorcas, ba Samuel, na kendana ba Victoria. Na kendana bangonga moko na marché ko sombela bango lokola tata ya bana. Na kendana bango ko sombela ndenge boko mona wa. Mais à un moment donné, ana ba fête na lobi na zana tante, na ko pesa bino mutu na mutu mwa mbongo, akende ko somba na loba na bango kake na kotala nani akolega biso. Nena kolega baninga kolata mutu akeko somba yo asepela kinanga okende koyiba nini beki chaise roulante ya nini parce que les grandes dépenses que j'ai fait pour na mwana wana ezana kati ya nzoto na ye za pona opération o basalaki ye hospitalisation na ye c'est ça mais malonga boyo eza eloko moko te mais eloko ngana kote ya kabatu mikolo nyonso sunga ndeko na yo ya mokili tokuta yango tika koluka ba raison ya pamba. Oh moi je ne peux pas d'ailleurs ce monsieur là Salini alobi na yo kaka ba vérité ndem tezo swa yo ce monsieur là Salini kozongisa yo na nzela ke tika kokosa batu tika kokosa. Tu n'es pas dans la vérité. Ozo bundela nimbo kate, osambela kate, ozanchor nengo zawana, zonga nde mutu. Tika kokosa. Tout ce que tu fais, ozo salango pona yo moko. Ya mabende yango wana nanu. On m'a taxé de tous les mots. Oh Rwandais, oh mutu ya na Roger Lumbala. Oh.
ngai tango ndenge nalingaka makambo wana nalingaka tango borepeta kango nakomi nani nakomi dunia nani Bakarani dunia Bakarani oyo azalaki député national ake na Rwanda bakangi ye abimisi tango veka Vital Kamerhe ye kolobaki botika ye aza congolais aza député balobi papa oyo aza sujet rwandais siko ngai naza lokola dunia Bakarani tu ne quand même pas pourquoi nous avons un Mikolo Lupango. Le Congo se centre dans mon sang. Au moins, centre à Congo. Donc, les centres, oyake, au Kotiko soupçonné. Et puis, les Congolais, n'habitez le Gouessois Kabat. Dès que quelqu'un excelle, akoma kaka mupai Tshisekedi na mboka oyo bakomisa ye Angolais Mobutu centrafricain Kasavubu bakomisa ye soki nani donc ozomona ke ba valeur mususu telemaki wana lobi ke Lumumba za rwandais tout ce qui a comme valeur babambaka ngo ka libanda ezaya bato mususu parce que ba congolais bakoza la ndenge boité bakoza la compétente bakoza mais tout ce qui est médiocre wanande balobi congolais na ebi ndenge boyokaka te tout ce qui est comme médiocrité wana penza nde bazotala ke oyo congolais dès que mutu a excellé akomi mupai nalobaka na bino Mamadou Ndala le colonel ozomona bato la fois dernièrement namoni même bato bazotia na bamir na bango bakomi koloba babimisa na liste ya ba officier rwandais babimisa Mamadou Ndala tout ce qui a comme qualité ezaya bato mais oyo ya médiocrité oyo ozomona bango bazolongola bilamba oyo bazosala boye bato bateka peut-être ndako batinda mwana akende na poto peut-être la famille sera sauvée bakomi komona kama mtu azolongola ka bilamba na ba Facebook wana sikonde ba congolais ya solo bao bafinga ka bato wana vous sentez que eloko ezate wana nde ba congolais Sonia naufrage na fleuve Congo balenaire moko ezaki ko uta kisangani boyo masinga mwambe pour que ekende na territoire ya Basoko dès que ebimi elongwe ke musikate edindi. Je vais prendre le ministre provincial à Kokakopé sa situation, après on fait un petit commentaire. Le bilan est de 3 morts adultes plus un enfant. Tout ce qui s'est dit 70 morts, tout ça non, mais nous pouvons peut-être confirmer, qu'il y a eu trop de rescapés. Parce que l'embarcation quittait la quai. Et jusque-là, je ne peux pas vous dire avec précision qu'il y a des disparus, parce que même en avant du fleuve, on ne fait signe de rien, c'est qu'il y a eu peut-être trop de rescapés que de disparus. L'embarcation avec combien de passagers? Nous avons vu sur le manifeste 72 personnes seulement, mais physiquement, quand on a vu les gens dans cette embarcation en train de se sauver, c'était au-delà de ces chiffres-là. Donc, nous pouvons estimer que c'était des centaines de personnes. Toute la journée d'aujourd'hui, le gouverneur a dit intérim, Maurice Alif Sakapela, nous étions ensemble avec lui, et on a mobilisé tous les services possibles, même la protection civile, pour qu'on puisse rechercher sous les décombres ces gens, mais on n'a trouvé personne aujourd'hui. Voilà. D'abord, kokosa nombre ya bato o bazokota na balenyere conséquence yango bo déclarer 72 personnes et ekobima que bato babimi au-delà de 100 bato 4 bakufi bao babungi eza compliqué. Chaque jour nous perdons bandeko na biso ndengwa qui à la base na utaji koloba makambo akale na mai wana bandeko na biso ba kufaka mikolo nyoso masolo na député
Mais na kati wana nazo sala nanu moi tour avant que to ya koloba ba makamu misusu ya politique. Tangu nako yebisaka batu que to travailler pour le peuple, c'est que le chef de l'État a dit. Azana poste assemblée mususu ya assemblée nationale, image mususu ya ba député. Lobi na lambela kibino bien. Ezwaki mo atanye kokota retard bokomi nini likambo ezali tozo mona yote toliak. Ezaki pona kopesa bino, ce qu'a été notre rencontre avec le chef de l'État. Ici je dois féliciter ma collaborateur Nanga parce que la technique hier a parlé le même langage avec nous. Je dois féliciter Amos Luba qui est Manik Sekembol. Ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait qu'il tope sa cabine, tolobi boy, tochelibino, tochelibino. Boyo qui ce qu'a été, c'est que la vision est chef de l'État. Makamouya Bitouma Est, le chef de l'État vous a répondu. Nos députés, frères et sœurs qui ont été élus par nos compatriotes de l'Est, donnez-nous les informations nécessaires. Qui est réellement le véritable ennemi du peuple dans ce coin-là? Nous allons le neutraliser. C'est de ça que nous attendons de vous. Boyoti souci naye, makambuya ndenge na komona ba député. Boyoti et puis toye kozwa ba réaction à ba collègue na biso. Ya collègue Ngoika Sanji, ya collègue Ntingi Pululu, ya collègue Masanga, ya collègue Jean-Charles Okoto, ya collègue Patrick Mouyaye. Nous avons ciblé Batutu wana parce que bango tout o balobaki ce sont les gens venus du FCC. Nakoya kobeta masolo ngo ya union sacrée o. Mais au lieu ya que to vanda kaka ba polémique ya pamba na lobaka ngo tous les jours, j'ai été en Ndajika. Image wana boko mona ya ba mama bako pusa mutu. Azana pusu, azana mwana na mukongo, azokende kuna, c'est tout ce qu'il y a comme la vie. Alors que nyonso tu wana bazosalela kapona biloko akolia. Ngandajika eza grenier oto zaki nanga lokola kabinda. Grenier agricole. Grenier oyo ya Kasai dans son ensemble. Mais au lieu à tobunda tozo ba tracteur awa polémique ezaka yake. Tolingi tozonga Kasai. Tolingi tozonga Kasai oriental. Tolingi tozonga. C'est comme si c'est tout ce qu'il y a. Donc batu bavandi na bango discours kaka yangoa. C'est Tshisekedi là que vous voyez. Il peut accéder à ça. Bozo lota toneni. C'est Félix là quand nenga vandi wan. Est-ce qu'il peut accéder à cette demande là? Boko kende kuna boko zwa mituna moko oko kitisa mutu. Akotuna yoka 2-3 questions au kitisi mutobi. J'ai dit parce que je connais l'homme. Tous les administrateurs et territoires Yangandajika toka nini ezali ko préoccupé bango kono. Il y a beaucoup de routes de dessertes agricoles et la plupart sont dans un état de dégradation avancée. Donc il y a parfois l'inaccessibilité, ce qui fait que pour faire partir les récoltes de bassins de production vers les centres de consommation, ça pose assez de problèmes. Et la plus grande préoccupation, c'est que nous avons besoin qu'il y ait l'intervention ponctuelle sur ces axes qui mènent vers la cité de Ngandajika. Vous avez par exemple le secteur de Balba Sanka, les plus grands secteurs de l'entité qui produit beaucoup de maïs et beaucoup de vivres. Et pour les faire partir de là, c'est un secteur enclavé et ça pose grandement problème. En dehors de ça, il y a la sécurité de Kalamba et n'en parlons même pas. C'est très difficile pour faire partir les produits de champ vers la cité. Mais il y a aussi la route qui nous relie avec la province, ça orientale de Moujima et Ngandajika. C'est une distance de 93 km, mais on met 4 heures du temps. C'est vraiment difficile à accéder. Elle relie les deux provinces et ça doit faire la préoccupation du gouvernement central. Quand on quitte Moujima et vers les ponts Kalelou, qui est notre limite, ça n'a pas de problème. Mais les 30 km pour arriver dans la cité de Ngandajika, c'est ce qui est vraiment impraticable. Et là, nous sollicitons l'intervention du gouvernement central pour la réalisation de cette grande route parce que on ne sait même plus à rouler, c'est compliqué. Voilà. Wana administrateur ya territoire ya Ngandajika. Voilà attente à population zawa. Batu bazokata ngana villageois na ili pasi ya kukata bilanga. Bazokata bilanga na Bakongo boye. Et na simanango biloko wana ezopola parce que nenga kobimisa ngo ezate. Susi na bango yango wana. Bazwi ba tracteur te. Bazotoka tola kisabino talaba ba jeune wana bisika bazowuta. Combien de kilomètres na lingito répété
boyo kananu ba propos ya ba jeune wana na mbongo na biloko yango bazo mema na mbongo yango bazo gagner. Papa, bo uti wapi? Mangi. Ha? Mangi. Bozolo ba mwa kwani? Kiluba ou bien kiluba? Kiluba. Ah, ndisine. Mangi Bakambuli Makayabwa. Mangi combien de kilomètres? 800 km. 800 km. Nous nous sommes tout quoi? Benza un mois. Un mois mon Gilles. Mon Gilles. Nous y a quoi? Tu as un Gilles. Ah, nous avons fait quoi? Après nous devons faire du tout quoi pour un Gilles. Toi tu me dis tant. Il y a qu'à faire me dire tant. Un mois mon Gilles. Un mois mon Gilles. Quand tu nous muka kumbe nous sommes tout quoi? 2 mois. 2 mois. Nous nous y a coulé Makayabwa. Ah, parce que Makayabwa. Nous l'avons. 800 km. 800 km. Et toi, chef? Et toi, mon pote? Et toi? Et toi, Michel? C'est bon là. Dis-nous c'est là 5 000 francs. Merci, chef. Nous là, ça, quand il mange les mous. Merci, chef. Merci beaucoup. Merci, chef. Chef, toi, c'est dit. Toi, c'est l'info. Je ne viens pas. Merci, chef. Un mois. Un mois, chef. Puis, Makayabwa, comme ça, charge. Ou du moins dépenser à peu près Mauta. Des 1 500 000. 1 500 000 boîtes de calu du gym. Puis, il faut que vous ayez fait intérêt à Mauta. À peu près. Vous m'avez 1 500 000. 1 500 000. Puis, il bénéfice de rien. Non, non. Il dit 3 millions. Ça devait 3 millions. 3 millions. Ah, vous avez 3 millions. Mais un mois, on va dire, puis il dit sombre, lui, on a tout quand même. Oui, mais Benza 2 mois, c'est long. Un mois, on va dire sombre. Puis on dit, nous tournons à Matouba. 10 jours. 10 jours. Au moins, 10 jours. Ok. Un mois. Puis nous fiquons quelque part, nous là. Ah, quelque part, tu as là le musée. Pas de boucha. C'est pour tout là le musée. Je crois mal. Il dit tant de boy. Baka jini bana badi kunganda shik. Ah, bon son anda shik. Kadi ntoba manyo mutom. Non, pas mutom. Pas mutom. Nam garcho mohel. Hein? Nam garcho mohel. Ah, ki député wenu. Ah. Ningani mkwao. Oji katwa muanda shika to. Mais penso uma província. Donc, mon dieu, eu 1 million 500. Eu 1 million 500. 1 million 500. 1 million 500. Il y a ma putao, nous sommes chez le capitaine qui est né. Non, tu vas porter, Ah, nous ne pas porter. Pas patron pindi badi. Monsieur Goumay. Ok. Pindi anu nufika munganda jika ba banufutai 100 000. 100 000 francs. $50. Donc, vous devez 2 mois pour avoir $50, 100 000. 100 000. Karibindi wewe musam. Charge wewe bodi jambo de charge. Jambo de charge wewe to ni mtu dondo maya. To kumai wewe musam ni kumai kudanga to charge wewe. Epindi umunjile mwe muno. Jambo de charge. Jambo de charge. Papa. Pindi wewe mufika kumbe wewe musam. Jambo de charge. Wewe musam ran kumbe kubisa ka boy bobo. Ok. Ok. Et yo.
Voilà. Distance à modèle 1, na vélo ils ont chargé modèle 1. Et bazo fouta après retour, aller-retour, Nasuka bazo fouta combien? 100 000 francs congolais, 50 $. Mbongo bazo fouta yango. Mais ndenga azo mema biloko wana. Kolia malongeza te, makaya bwana ko si mangote pona kolia, azo souffrir après tout ce temps là ba fouti 50. Soki abeli malade ko coûter combien? Et pendant ce temps, nanda kuna yeba zo vivre ndenge nini? Ndebo zo mona basi na bango, bazana ba pousu. Les gens souffrent en Afrique. Les gens souffrent au Kasaï. Les gens souffrent au Congo. Et biso ba politicien to tika distraction ya komemaka batu na ba division à Pamba. Aujourd'hui vous avez appris que ba lever ba unité ya leader nous. J'ai fait avec lui une émission. Au lieu de défendre ce peuple-là et prêcher l'unité, t'es bino kaka ba division, ba division, ba division. Voilà discours ya mabe o ezalaka. Et bomisi bat entre bena mwembia, bena simbana, bena kapuya. Tozawana bango tu wana bazana Kasai Oriental. Bango tu bazana Kasai Oriental. Bango tu bazana territoire ya Katana. Baza placewa. Et je vous ai même dit, ba discours ya modèle wana batu bazo tenir ango, ce sont les gens qu'il faut arrêter. Ça ne peut pas. Parce que j'avais posé la question sur ce symbole ya monument oyo bakata batu mitu na ngandajika. Eza mutetela te alongwa kuna na batetela yeko boma na ngandajika. Eza mungala te alongwa kuna na Equateur akeko boma na ngandajika. Eza mukongo te alongwe Congo central akeko boma na ngandajika. Moi encore musonge juste à côté ayeko boma na ngandajika. Pourquoi? Pour le nini batu bazanga ka discours. Voilà ce que les gens donnent. Ce qui est le problème, il y a 30 km. Moi, je connais, j'étais en Najika. C'est la même chose, il y a 35 km. Ceux qui ont longé, aux zones où Mboujima, ils ont à 35 km. 35 km, il y a cabine. Place Oyo Balobi, 85 km. Maintenant, il faut que ça 4 heures du temps. 85 km. Mais place Yamabe Mingi, c'est les 30 km. Kalelu Tingandajik. Place soit. Mais batu ya misisa ba député au Félix Azana bango posa. Ezaya ko plaider cause ya peuple wana ba bongi sa place wana. Et nous, biso batambo qui estimons que nous avons un mandat national. Nous allons accompagner ba o bazala vision ndengwana. Et non batu ya bakuba ya koluka kosala un leadership sur base ya 100. Ya makila ya bandeko. Yo posa na yo ezaka ko tuti sa batu mitu. Oto longwe kuna, il faut tozonga na Kasai. Après, mutongo pe azobondela yo azata. Sojo lingi ko zonga longwa kaka. Yo d'abord moi sina yona bana na yo bazaka wapi. Boni boyko. Vous prenez des gens pour des cons. Ça c'est l'administrateur, c'est ce qu'attend la population. Yo ko ya ko vanda hawa, ozolo baka makamususu. Te tozonga na Kasai, tozonga na Kasai. Okomi Moïse, olingo zongi sabana yani. Différence ni neza entre yo na ba o bazo prôner sécession katangese. Na lobi boy. Différence ni les a entre yo. Na bao bazo tenir discours ya sécession katangese. Et vous voyez Félix là accéder na buzoba ya ndengwana. Qui a des incidents un jour. Mais on va te prendre ici. Alidor Numbi ne savait pas qu'on pouvait lever ses immunités pour être jugé. Oui, azo juir nan la présomption d'innocence. Parce que l'acte de naissance d'un crime, c'est les jugements. Et c'est la même chose. Ceux qui ont angelo kwa kosala, vanda na yo, tikela ba oba ebi politique, ceux qui savent défendre le peuple. Ceux qui ont tali 30 km wan, nzele bebi makasi. C'est la même chose na 30 km oya avant comme cabine. Wana kuto kosala 2 jours, place one. 35 km. Okosala 2 jours. Batu bako sambela bamona obundi biso nde tozo voter ba budget obundi ale batie makadam 30 km wa oko marquer histoire na yo et un discours sécessionniste, un discours ya division ozakuna. C'est tout ce que tu fais na babiro ba na lobia kende ko kuta na chef de l'état okozwa réponse.
tokozala ndenge nini ale nganda jika lobi biso to limito tika lepa na biso mwana dit pa koloba biso pe to limito tika lepa et finalement égal combien chaque mandat au moins ressortissant ya nganda jika aza voté na mwana dit est-ce que mwana dit ezala bato nganda jika boni boyko les Congolais n'ont pas besoin de ces discours là. On va corriger. On continuera à corriger chaque fois que vous allez déraper. Masolo n'a de pitié. Na ligne na koma na dossier à libération il y a DG, il y a OVD na ya Sokop. Mais avant yango na ligne na lobela l'union sacrée. L'union sacrée confusion zokota na mitwa bat. Et même les jours qu'on était avec les chefs de l'État, j'ai compris que beaucoup de personnes ont la difficulté d'accéder, de pénétrer la pensée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la question. Mais ce n'est pas possible. Félix n'a pas besoin de créer une autre structure politique. Il a déjà son parti UDPS. Ce n'est pas sa vision, ça. Et alingi ba Congolais qui œuvrent pour le changement. Il y a un mususu ba balingi penza que le peuple se retrouve. Et bazala na courant wana. Je vais vous prendre les propos du professeur Eugène Banyakou qui va expliquer sa compréhension de l'union sacrée. Un regroupement politique au sens interdit par la loi. C'est une charte républicaine. Le président de la République, en prenant l'option de faire l'union sacrée de la nation, c'est d'abord donner l'occasion par une charte républicaine que tous les députés adhèrent à une certaine expression démocratique qui est celle d'un mandat non impératif. Et de deux, l'union sacrée, c'est aussi une autre manière de gérer. La gestion de l'union sacrée, c'est une gestion pour résultats, puisque de ces résultats dépendra l'avenir de l'union sacrée, qui, s'il donne de bons résultats, eh bien, on peut espérer que dans les échéances électorales prochaines, ça peut donner lieu au vote favorable à ce qui serait présenté sous le signe de plateforme électorale, cette fois, de l'union sacrée de la nation. Voilà. Charte républicaine. Wana, c'est le professeur Eugène Banyakou. Parce que, nous avons comprendre. Confusion, l'union sacrée. C'est comme si Félix Alobina Batouboya n'a créé un parti politique qui venait adhérer à un autre parti politique. Oh, les gens vont perdre les mandats. Bozo Bani Sabanan. Yoza député, Gana député. Allez, on va aller au Bandigo Banshala. Wana Kanza. Mon copain au Kenya élection, tu as mordu la poussière. Au Tika Libanda, il y a une déclaration à Komenasenga. Heureusement que là où moi j'ai postulé, ces histoires-là n'existaient pas. Je me demande ce qui, Nazalaka sur la liste, il y a Bato Balinga Kozwa Bato Loko, là, petit, Nabango, Belebitu Medima. Devoir de redevabilité na population. Et c'est ce que j'ai dit aux gens. Moïse Katoumi nous a dit ça. Alors, Bibi Sonenge Toaliao, ce n'est pas que Tozo qui ne Kolukamoussa, ce n'est pas que nous allons vers notre frère. Ça, c'est le langage de Moïse. Pona Kosungaye, to travailler pour l'intérêt à peuple. Et vous pensez que ceux qui Moïse a dans le Kosu, Alingaki a l'informateur. Ceux qui Moïse a dans le Kosu. Bon, moi, je ne sais pas. Les gens commencent à raconter Babylone. Au moins, nous avons cette liberté-là de n'œuvrer que pour le bien du peuple congolais. Combien de députés qui se démarrent? Oyakembo, Azosala. Combien? Nous sommes à 500. Combien? Il a expliqué, je pense que cette fois-ci, confusion en Ekobim. Mais comme nous parlons de l'union sacrée, Hermoko Nazalaka conseiller public. Nalinga Koloba pour que Tika la commission Tambo Alobaki. Parce que, à ceux qui tolobi na Kuzu, et Zakana Biloko Moussous, il faut tout lâcher pour que la population y ait notre vision, qu'est-ce que nous pensons. Hier, je vous ai donné l'opportunité de percer, il y a qu'à comprendre la pensée du chef de l'État sur l'union sacrée.
nini azokanisa azomona ndenge nini alingi ba député ndenge nini gouvernement ndenge nini totalisa kibino on a pris tout le temps mais bande konangai bokeba oui tozomona kaka vague il y a les gens qui prennent les gens pour des imbéciles. Félix Antoine Tshisekedi un jour en Belgique a loba que bazomona nga lokola zoba naebi quand est-ce que je vais les avoir. Il a dit ça aujourd'hui tozawat mutu abatami alikio na mayeli mais ceux qui bazoya mangu tokende totondisa bango kuna comme ça biso comme majoritaire to récupérer bord d'une autre manière. Ils seront surpris parce que nous veillons l'issue du colo à l'issue. Mais nous avons qui prétendent être à côté du chef de l'État. Les candidat au bureau. Il y a un candidat président de l'Assemblée. J'ai déjà identifié 6 candidats. N'a identifié 6 candidats. Oh, moi je suis proche du chef de l'État. Si tu veux passer, il faut Zalananga. Mutuna mutu azoken. Na mutu moko azana ba candidat mibal. Na sak na ye. Candidat mibal. Pour le même poste, il y a président de l'Assemblée nationale. Na kotanga bangwa. Parce que je connais tout le monde. Tangu bino bozo tambolo. Boza kuna ba oba sangani kuna. Oya zo salaboui. Celui-là consulte, celui-là consulte, celui-là consulte, celui-là engage, celui-là reste les stratégies. Finalement, il y a combien de points où ils allaient miser sur les stratégies pour réussir le pari au chef de l'État. Parce qu'il nous a dit que c'est vous qui devrez écrire l'histoire. Il nous a donné l'opportunité. Mais bino bozasko proche na ye. Bino bozasko qui na ba coordination, ceux qui na biloko nini bino moko boyebi. Bino moko boyebi. Et chacun a son candidat na nini. Ceux qui tokena 6 candidats pour le même bureau. Quelle sera la chance ya kozwa au chef de l'État José? Quelle sera la chance? Ya candidat au penza chef de l'État José. Il ne faut pas créer de frustration, je le dis. Il faut un candidat qui doit créer consensus d'abord. Parce que nous devons partir des principes. Tolingue candidat ndengeni. Tosali ata qu'est-ce que j'ai dit? Profil ya candidat. Oh babengi na criminalistique. Portrait robot. Voilà. Pour qu'on déterminer ba critère nengenini ba trait oyo tozotala ke bon mutu akosala nengeni oyo il faut tozala na mutu nengeni ezala ndengwa lelo boko tambolaka boko zwaka mbongo ya batu vous faites des promesses bako pesa ka bino biloko que ce soit pour le gouvernement que ce soit pour le bureau de l'Assemblée que ce soit pour les mandataires toyebi nengeni bokomi ba petit prince. Est-ce que ils ont ce genre de politiciens que le chef de l'État a besoin? Biso batambwe, sans orgueil, on se dira, maboko na biso yango. Maboko na biso yango. Tangu na lobaka na batuke na mindi makana mboka oyo, je sais pourquoi na lobaka. Oui. Il faut que ça, que yomoko d'abord au mindima. Parce que yonde au milieu bi kolega batunios. À part Nzambe, au milieu bi yomoko, ceux qui osent dans les bons, tango kosaka batu, tango sala kaneti ozo batama, oyebi. Nazo tuna boy. Ndenge bo zaliko sangana baoba sangani kuna, baoba sangani kuna, baoba sangani kuna. Et de tous les côtés, boko salaka ba promesse. Il y a ceux qui vont négocier des postes. C'est le chef de l'État lui-même. Et Nababilo connaît son coordination, ceux qui taxent, ceux qui mutu na mutu. Batu bazo négocier. Est-ce que vous voyez l'enjeu? Est-ce que vous êtes dans la vision du chef de l'État? Félix Azongi Sala qui binobal. Alobi, binon de boko comme histoire. Abenga ki batu ba comme ba mikala na ete ba yembele jale lota. On est avec vous.
Et il a insisté même temps que les petits budgets à l'obité, ils ont binoté, ils ont la population. Je veux des députés qui, lorsqu'ils iront en vacances dans leur circonscription, qu'on leur dote d'un petit budget avec lequel oui, mais attention, le petit budget, c'est pas pour vous, hein. Le petit budget, c'est pour que vous arriviez dans votre circonscription, que vous puissiez faire face aux besoins que vous rencontrerez. Voilà comment. Le peuple d'abord, bazolo bande yangoa. Yango bande konanga yezo solanga mabe. Quand je vois les collaborateurs du chef de l'État, monsieur le ministre intérimaire, monsieur le vice-ministre de la justice, au même ngambote papa. Il faut expliquer dans Nubiso. Il y a eu ordonnance à chef de l'État, ils ont dit qu'au gracier bateau. Quels sont les critères des Anakatiwan? Est-ce que Kotiko Yebisabiso, en quoi est-ce que grâce présidentielle, ils ont dit concerné le DG à OVD, n'est à Sokok? Alors si tel est le cas, caméra Tigalipo Ami. Le Kola, il y a une liberté. Ba condamné Batouana 5 ans. 5 ans. Pour na makambu ya mbongo, l'acte de naissance et crime, c'est le jugement. Les lotokolo ba kebande kowana, bazaba criminel parce que zabi sauté, c'est la justice. Ba juge ba lobi na biso ke batoyo ba yibaki mbongo à l'état. Kaka na kafuyaji boye ba bimi. Ba sali ata incarté ya peine na bango. Sur base de quel principe? Sur base de quels critères, on n'a rien contre qui que ce soit. Mais nous posons des questions. Il ne faut pas chercher à saboter les actions du chef de l'État, parce que tout ce qui a terminé, libération à Beli Kapen, il y a Bandeko Touana, il y a Jojo, Tozaki na Baona ba prison. Batuba sepeli babeti maboko. Mais eloko yeko bebisa, batumi balewa. Monsieur le vice-ministre, est-ce que Nangonga Oyo, les Angonga Yaki Osala, une grande erreur? Dis-moi, le chef de l'État, Bengato en aparté, à l'obibi Miselanga Batouan. Mais sorti chef de l'État, à Bengo en aparté, à l'Obanayote, Miselanga Batouan. Mais attention, et Kobi Mama Bemakas. Mais qu'est-ce que Kamere fait alors? Qu'est-ce que Kamere fait? Parce que jusqu'aujourd'hui, Ebera Azad, directeur de cabinet intérimaire, Kamere n'a pas l'ongola été. Azawana, il continue à être directeur de cabinet. Et il est partenaire. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ngamu tunazaki na bauna campagne. Hein? Monsieur le vice-ministre, monsieur Tambo Azalaki na bango. Ils ont battu campagne. Toujours kende couloir de la mort. Plein de la Ruzizi. Toujours kende Boutou. Moutouako Koufa. Bisika bakota après 15 heures te. Biso tozo kota ango ba 16 heures tozo bima. Tozo zonga na espace wana na ba 20h 21h. On était là. Tango na zolo bana batuke to yebi passe ya victoire to yebi passe ya. Monsieur le ministre, dis-moi ezala que en aparté les chefs de l'État lobaki na yoke bimiselanga batuan. Mais ce qui eza yango te osali cop na ndenge na yo moko milingité. Au Milingita, et ça a saboté l'action du chef de l'État, parce que les gens ont applaudi. Oui, namoni mutumoka zobenga. De quoi les aides? Zolinga commissaire Edi Kapen de Monsanto. Yo yebi makambo sala avant que Moussa Kouf. Papa, ngana zakuna te. Ce qui azana makambo sala, la justice est là. Bao asala yango. Ba fundaye, ba landelaye. C'est tout ce que j'ai dit. Mais ici, il y a le dossier, il y a réouverture, il y a procès à Musée Laurent Désiré Kabila. Pour que les Congolais, les Katangais, les Nibayeba, n'aient pas de musée. Maintenant que les Edi Babimi, oui, il va réouvrir. Ce qui a que, il y a un to vendre à Kobana Kolobama, les saints Edi Kapen, sont passés, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre lui, la justice est là en train de faire son travail. Mais cette action, il y a libéré, il y a l'État, il y a Edi Kapen, tous ces gens-là va libérer qui.
eza terni na eloko moko kaka oyo ya bandeko mibale wana sur base de quels critères bango babimi. Vital Kamerhe reste là. Soki eza kope olobimba to profiter to bimisa bango ekokanga yo na mungongo. Et je pense que c'est un grand risque parce que ozo risquer ko croupir yo moko kota boloko. Voilà. Les chefs de l'État ont besoin de collaborateurs et non des ambianceurs. Les chefs de l'État ont posé à bateau, ils sentir que nous devons sauver la République. On va continuer jusqu'à ce que le ministre va nous expliquer. Je vous ai promis que nous avons l'émission na inspecteur général et à finance. Toko Kakoye, qu'est-ce qui se passe? Na ba bazo gérer finance parce que belé babima va prêt na mbongo muyipi. Qu'est-ce qui se passe? Na lingi parce que loba les notes dimanche. Na lingi nano to pe mama muke to bina nanu mwa muke na otete la ke mafumbe. Mutete la zamo umbute. Tu mutete la azalaka mowumbu te bokolanda papa wana botalaka munene wana te bokoyoka mabina ale tobina nana mwamuki nalinga kaboy
omoni ke oningani place ozali ata soki ozoyoka te ezaka bo. Donc moto azobina sans qu'à scandaliser bato ezaka olongola bilamba te pona obina. Yeah? Oh, oza star, donc ti star na yo eza yake olongola bilamba na baboti na yo na bato mususu ti star a modèle ni. Ye wana biniti. Nani asepeli te place azali ezaka bo. On a lengo moyo. Mbote na bande konanga tu balandi biso en direct ya Riwara. Tozakuna na aru. Bande konanga bazana faraje bozo mbote bisika bozwami. Voilà. Tozo suki sawana pona lelo bande konanga basolo na député elengi ya modelo. Mbote na bande konanga tu. Mampinga makasi na Maroc. Obike bakangisa bato bele minoko. Il faut tous à la bomoko. Ce que nous souhaitons. Ngaita mwenenge na zabu. Nazalaka ennemi ya mutu te surtout ndeko nanga congolais ya nini. Dis-moi ce qui na monique aux anchor. Nazongisi yo dès que ale ba délivrer yo et pas bato ba délivrer. Tozonganiti. Wana problème ezate. Ce n'est pas au télémi on a combattant, résistant. Osho résistant na nini zéro. Osho sala nini zéro. Ozo kosaka batu. Ne fils que pour nous diviser. Nous avons des gens qui sont à Kinshasa, les élus, bango va vendre les lignes. Allez, tozonga na Kasai, Natuni Bangongo, il a été enseignant en Belgique. Pendant 12 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, nous déplorons. Botika Makamboua Nate. Tobunda awa que le chef de l'État nous donne l'occasion. Tozo ba tracteur, et que n'a Belgique, et que n'a Kabinda. Ba 30 km, pas seulement ba 30 km. Si on parvenait à racher, ya kebacha makadami kobana mbujima tingandajika kobana ngandajika kobana mbujima tikabinda. Vous ne savez pas que nous aurons gagné. Au lieu qu'on vende un discours sécessionniste. Et c'est la même chose dans les combats. Au vend place où on est yomoko conscience au yebike au kosakabat. Mais ce qui m'étonne aux autres même comme ya batu bakufa na combat. C'est comme si yoza na combat moko na bango, yoza opportuniste oza muyibi papa. O résistant nani. Na robaka mikolonio swa. Moi ça mutu ici fait seulement lo bana yoke na sepela kana yo monike obani ko mona kama kamususu. Allez, yo wano linyosa l'émission, oche ba biloko ba chake pa ba mama. Mwana mobali azaka nzoto ya lemba boita. Mwana mobali azaka, hein? Yo zakuna oche wana siko parce que babenga bakomela joka ke na sepela kana yo monike mobali ya mutu wana oyo avandi na ndako atuli oyo apesa mbongo oyo yebite balingana na ndenge nini na ba condition nini yo monika ka ningo moni mwasi wana oyebite ke ezana mukolo na ye oyo entretenaka ye yo vandi yo wana ono ya komba vandi obandi ozo finga batu. C'est quoi ça? C'est comme ça que mikolo etikali na tiela kibino mama Justine Kasavubu. Après, na yeko tiela bino VH. Honoré Ngwana. Maloba na ye. Na tuni bino soti Honoré Ngwana lobi ke mutu moko akoti kolongola mboka. Mutu moko ngate mutu nalobaki na ye. Si on peut l'écouter à moi, c'est pour que Tossilis. Je voudrais dire solennellement à Félix Tshisekedi qu'il est pour l'instant non seulement le Congolais le plus dangereux et le plus nuisible pour la République démocratique du Congo, mais il est aussi potentiellement le seul Congolais susceptible de faire tomber en un seul jour et par une seule décision tout le système d'occupation dans notre pays. Voilà. Mutu moko oya koti kolongola mboka na oyo bobengi occupation. Ngana benga kango infiltration. Je ne suis pas de ceux qui soutiennent l'occupation. Mais le col les abino. Alobi mutu moko eza Félix. Mutu moko alobi nangake. Ma okati nakati nini? Na chango na munoko na ye. Est-ce que alobaki ka ndehor ya ye sana mutu muso boni kinchor boy. Boni kinchor boy. Mais ce qui est Zaïe, pourquoi ne pas être avec lui? Pourquoi ne pas regrouper, réunir ma stratégie?
À tout moment, on me dit pourquoi bino ko finga. Et c'est ça le combat. Vous aimez le Congo, vous? Bolingi que la situation perdure parce que vous vous retrouvez. C'est ce que j'ai dit à d'autres personnes. Qui na moi, oh insécurité laisse ton tuer nos frères. Na bouti moi qu'on aime toi so ennemi à Congolais est mort. Plus de 143 998 311 332. Masolo n'a député. Tout le monde. Merci.